Monotonie sexuelle, le mibali bakoma hein. Au moins pendant le bas, na lendunda mingi. Oki ni baloba, ngapa na libera ndunda mingi. Pour biso to rappel temps, ya ko soit trop na ba mibali. Mingi baza na lendunda mingi, tant zo ba bon ndunda na de moisi. Donc ali ango trop, akomo luka ali amadesu. Et créer une fidélité parce que tant on le dit que les ndunda, moi so yo balo benge ndunda, na ba te se pe to za loko lia boya parce que mon bal faut lo banayi. Attends, il faut vendre papa nini. Papa nini ça que simba ngate. Et là on mobile faut moi ce que non on a commis boy. Osa sous propreté. Donc nous on quoi tirer nga osa quoi tirer nga studio. Et puis ça moi si ba défaut na yo ayeba ke mobile nangé le bisili ba a ngo si matam so yo kutra boy. Non na sokolité. Et ça basi musa vala la au sokolaté aza sûr de si ba balier. Dans basi o na o bazamba ndako na bango mobile ne asala kana position moko. Ils ont dépendre kana yi. Et ça, mon bel so kuta na ye a message à bongo 5 positions, 6 positions. Mais moi si il faut s'adapter ngalo baka, moi si il faut s'adapter na gwe mobile o yo lingi. Soki mobile liboso soit o zangane na vie na yo, ando lingo zaka o lala depot tanda maika bozaka o lala o ninga ta o mona normal. Peut-être o kozwana sentiment na ye eza ba position musu. Donc il faut o banda ko s'adapter. Ambasi musu so mbala simbia ya zaka ya olemba. Donc ya za aneka ya olemba. Yes, aneke olemba. Ye to naza bosoka ba swani kana mobali. Mais tifa zo aka kanga makolo. Muibaza. Do yes akaso ba swani na mobali yalo baka mo kane to swani na yo. Ye raison ka kanga makolo. Akomola na bakola. Ozo ibate, tant yo zo kanga makolo wana, yo kangi makolo. Tant zo kanga makolo 1 mois. Otina mbali no wapi. Mobali ko bima. Ako je mabima na ndako naza charger. Ma nyos na mukonge vande gu. Masasi kana mduka bo azo tambola ka kuku. Et si comme ça que no beta yo yeba. Non. Mon bal a bima au décharger mon bali. Au décharger. Ma sas nyos no tikana na ndako. Mundu ne maka vide kabo. Et tirete. Bonjour et bienvenue sur Cool Media Télévision. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Merci. Un grand merci à celui que j'appelle l'ombre et Lily, Monsieur Chéri Vita. Merci vraiment Ebélé pour le news auto continuer comme ça la ponanga. Merci à maman Françoise Vita. Merci pour la confiance. Merci à Didonima Oshaki derrière la caméra. Aujourd'hui, je suis passée. Je suis avec Madame Fossette, Maggie, la belle dame. Bien femme. C'est une dame en fait. Attends, on se dit comme attends, mais écoute. Maggie Boni. Oui, Mariam, bonjour. À la femme toujours, hein. Vraiment, donc là, on a sévère vraiment na zapina pour ba lo ba trop, hein. Ba lo ba trop, ngaka trop ba pantalon. Boy ba te azaka momi, ne ba te momi se rappelle cadavre en momi. Ce qu'on est ba te que so ba momi ne ba te na za femme. Na za momi na za ka femme. Et na za standard. En tout cas, merci beaucoup na ba bonné na biso. Merci beaucoup ya na ye moko maweji na sima ya caméra, moi na zo kaka. Merci beaucoup na Mariam, donc je suis là quoi. Aujourd'hui, on a platé sur les médias pour tout solo là. Tout me un peu pour toucher ma point et là on y est même infidélité dans quatre couple. Bon, normalement, on a un couple été. Mais on a répondre par rapport à l'image parce que tout le monde de fois émission sur la salle à Kabatou Souba Benganga. Balobananga que non yo makamuso lobara yo zaka marié té comment on go kota kutana na kati comme eza sujet ngana ko pesa ba raison o yanga normalement eloko ememaka infidélité na vie ya couple parce que tant ba couple ezaka bato baba na té ate ki chéri ezape kaka couple atape amitié non ezape kaka couple normalement ya liboso ngana monaka monotonie sexuelle. Ah bon? Hein? Et mimaka infidélité. Manque ya bolingo. Et mimaka infidélité. Mission sous jalousie. Et mimaka infidélité. Mais est-ce qu'on a touché à mingi manque ya dialogue. Dans le baka manque ya dialogue et ça surtout na base.
y a infidélité. Parce que mon ce qui dialogue exact, makambo est comme à trop mélanger dans mon tout. Donc à côté musoko ça jalousie, ça jalousie et puis pousser mon bali ou soit pousser moi si à ça les locaux mon boy. Donc infidélité ils ont un peu dans ba forme bé. So de biso ba kota côté ça matala et belé et puis ba to ba olanda biso pe bango ba yebi raison nini o emema infidélité na ba couple na bango. Donc c'est un peu ça. Olivier le mot est très important na kanyo na lobi manque ya dialogue de mara ba causant sa confiance na bolingo mobali na yo. Dit na ba situation o ezole ka mingi parce que to lobi le tellement trop a biso ba YouTube to na ba si je mo ya bon autant moto et puis la to zalara na mono ne le ballon Fanny Katale ya mo chocho to na mwanda. Vraiment. Na dit na ba problème aux comme la star na biso Fally Ipupa avec sa femme Nana Ketchup avec son ex-femme la maman de Keina Wana Peto Bani Fally ne savait pas où soit la femme a fait ça exprès ils ont manqué de dialogue il y a une maman et Keina des salles qui m'a abonné puis m'a dit bon normalement ngalo ba peut-être m'a Fally na ko vraiment ko kota mozinote parce que problème aux les cas o sali ke niki a bimisa makambo wana nga na ebité ngana linga na toucher point on nazo maîtriser parce que tout ça bata média na ko linga tena kota libulu mo on nazo ba stuka na ndenge ezalité mais normalement Fally attendre nos stars nga personnellement moi si on a bon niki abota na Fally aza maman ya mwana ya Fally zemi ce qui peut eza zemité ce qui peut à perdre raison pour un moment mitone bon sona pas pamba ce qui peut bon voilà na éviter mais eza vraiment bien té et quoi ça peut jalousie hein et quoi ça peut jalousie muté sali qui a mi bimisa bongo pour jusque là Nana Ketchup bafana talaka bafana azo le beloroté azo consolaté donc cela veut dire donc rien nga qui réagir bon parce que fallait à star basta mbusaka été comprendre star basta mbusaka été malgré tout ayemba kaye à l'époque to bi ki ayemba kaye mais na minute chop bato ba obiso to yebi ezaka Nana Ketchup bafana en tout cas on fait stp Nana Ketchup na silence na vraiment en tout cas moi ça ndako ndazala bongo hein baningana moi ça ndaka ningana te zano ka bongo ko répondre peut-être tika ça ba délire na cha olembe usaka Nana Ketchup ninga ki makasi moi ça surtout na iloko Fally Ipupa autour ça la porter plainte on a vu sur la maman aussi a posté ba page msusi ya ba YouTube commentaire qui seulement ba commentaire Fally apporter plainte non seulement pour la réputation de Fally Ipupa mais pour la respect à Mwasine et ses enfants en fait parce que on a comme conseil on a bas sur bazalara na mibali ya batu na mibali batu mais comme na moment mobala non pe sa Mwasine anda ko ba valeur yo comme jalouse olingo se faire remarquer mais ça je ne veux pas passer na bango poto ko ta mission comme ça. En tout cas basiana pona nga ba mikete ba mikolo makasi ba mikolo kota ba age na bango nde baza de ba botama ti ba kola se baza ba conseil bele ba pesa bango donc nga elo na lobaka ka moni ko bima na mbala ya muteza nga assurance te donc ba fio bazala ki oye be ke mobali wana azana mwasi olingo s'imposer ya mibala lelo pona boya mwasi ba mwana na pas c'est ça facile te ba kisi comment on s'appelle comment on simba pe de société et comment on ba délai mora muki parce que moi so anda ko souffrance o ya mwana mobali na ye yo utika est-ce que mo uti yebanité o ekambala mo o troubler foyer ya bato ba bwaka mwasi na libanda ya yango zo mona bazo bala répéter nga conseil na pesa bande on nga basi boti ko linga mibala bato mibali baza tale bele ma o jazana pe na bali na été o yengela biso ka awa sko yo zana ka misuka na mibala bato api lui sala nga pasi o mona mobala linga so kaza na mwasi neme o sali ka ke fort o yeba mwasi ango msa makasi o sali vraiment effort ozi bena ton na yo
uluka ko yebaka mwasi nazala ande nini abima ande nini alata ande ni mama luka yo ata muta pusu no tomboli opesi poa ou valoriser ko façonner pe makasi te pa obunga ou mibali pe ko façonner ba makasi ti mais oui na ko sote maya mon bal so na zuyo obino makambo olata te na lingo bongo zano ka bongo toke ka bonga na tombolo ka te mobali nanga ya azaka bongo bakamata ba bakay yebe alata ba couleur ebele na linge bongo poto ba no classer ba couleur OK musika te ka na entourage nanga azaka bongo na linge donc mibali ba soso tout en fait en fait tu as dit la monotonie sexuelle aussi en fait et ça pour n'a pas si pena mibali ndé créer infidélité na kati ba couple. Bon, normalement, tant que tu as infidélité, tu as kaka côté abasse na mibali. Monotonie sexuelle, le mibali ba koma au moins la ba na lendunda mingi. Okini ba ba, ngapa na libera ndunda mingi. Pour biso to rappel temps ya ko soit trop na ba mibali. Mingi baza na lendunda mingi, tant que ba bon ndunda na les moisi. Donc ali yango trop, akomo luka ali amadesu. Et créer fidélité parce que tant on le dit que les ndunda moi so yo balo benga ndunda na ba te sepe to za biloko lia boya problème tinde ba benga biso na le madesu mingi comme ça ngestomac pasi fona meka na lia mwa mbwengi kuna allez asali nini abimi libanda en plus pe monsieur za nini mobala zo sepela te na ndaku avuko kwa koloba te moni tongo ba dialogue ezana domaine nyoso mobala tongo za bolingo na mwasi na yo omoni ki mwasi na zo komisa o te. Il faut que tu aies un moi, peut-être que moi, je suis un peu de koma. Ok, yo, zo koma te. Ils ont des mots pour moi si. Tant que ça, ça n'a pas de monique, on va na comme ça. Je vais na comité. Il faut le banambal que papa lelo au comité. D'accord. Alors peut être raison peut-être na travail qui mingi na za qui fatigué maman et tout on mona qui tellement ngo senga na bête kana sepeli souka. OK. Je te vais d'abord je vais demander à Marie-Ja de nous balancer deux vidéos. Une vidéo mon bala kendo ka moi chine na hôtel. Avec une vidéo il y a une dame là il kola mbet oh le balobi mi bal ba contaka ko suba na bango moko. Voilà. Vraiment. OK. Marie-Ja tu nous balances ces vidéos là et puis on revient sur notre plateau. OK, merci beaucoup. Moi si ma belle, au Samboué, moi si Ndumba. Maman dans mon balai. Moi si ma belle, moi si Ndumba. Sony Bonzameloni. Akangi en chambre d'hôtel. Sony. Voilà de retour sur ce plateau, Maggie. Tu as dit dans la vidéo à moi si mon bal auto carré dans l'hôtel dans Bali. Bon, non condamné non moi sénaté. Non condamné pe mobile na au hasard hôtel na moi cité. Non condamné pe mobile auto kanga moi cité na hôtel té. Il faut te beloko ni sali que moi soana akende Lubanda. Et là on y est celle qui moi soana azan mobile comme on a que mobile na peta musupe azan pe mobile normal. Azan pe mobile pardon mobile. Après mobile vraiment mobile. Mais à quoi créer sur le job moussous. Donc faut parce que pourquoi moi c'est abîmé Libanda parce que musuba ma Libanda tant sous mon balazo c'est pel ça été. Mais non obité que ça en bas signonso. Mon bal tant soit simba à moi c'était. Vous comprendre. Donc mon bal comme soka abîmé naé so aye nanda asai ba besoin nyoso Libanda. Donc mai nyonso tikon Libanda. Tant moi ça nanda ko luka. Exacté. Parce que moi, si on entourage à ma bête, on repère sa dossier, on n'est pas camarade naïe. Bah yambiango, bah fugole pépiste. Aïe aïe mais quand on libanda. Parce que les gens en bas si mon sous ces volonté n'a été à garder toujours libala mais tant on coûte à bien entourage à ma bête. Il y a un monde à ma comme sous le barré sous kana na katia, il y a chambre, il y a ndaku na bino. Parce que mon bal faut le banaï. Attends, bala ngozo malibana ndeli faut vendre mbano papa nini. Papa nini ça ko simba ngate. Et là mon bal faut le ba moi que non on komi boy. Oza sous propreté. Donc ndongo mane ko atirenga oza ko atirenga studio. Yebi saka moi si ba défaut na yo ayeba ke mon bal nangé le bisili bala alingo si matam so yo kutaka boy. Non na sokolité. Eza basi musava là au sokolaté. Aza sûr de si ba balié. Qui trop sûr. Donc, tant que qui chéri, alors ça va que les soit bien, alors bon, ça va bien. Tant que côté n'endara libala, alors moi qui attend à sokol nangate, mobile nanga mobile nanga, mobile linga simba, moi ça va que moi soit lipeka, moi soit langa, moi soit mutoki. Mais faut y ba pourquoi bazo lingo simba ote, tant que sokola bien te.
kosukola bien te zaka te ko bana babote le basukola bien te na mikolo pa kamso basukola pe bien te ko ka likolo pressé abika mobali na sa misa na ndunda comment le bandunda nguti ale ndunda trop bien ko le ponda madesu ale moi sono bimi pe libanda donc faut que ça la dialogue na couple oui au 20e mobali na yo au lobna papa dans tout ce qui se passe dans le couple point essentiel les arara ils a dialogue si ko na ba problème ekomela moi simsuna mobali nde otolo baza na pe mobali mobali super ba ko sele ki mobali na bango te voilà aza mobali penza mobali otalo wabi vraiment mobali ada na pantalon banda tozalaka na position ya elle et aussi parce que nous avons différentes positions voilà parce que nous avons apprendre à ébeler est-ce que cause on a pas position ébeler en couple mobali mon sort oh bah nous ça va comme si on dirait ndumba parce que nous avons pas dans la salle on position ébeler comme si on dirait ndumba on dirait ça va film porno est-ce que cause la rapport na mobali na ba position ébeler ça aux ndumba non eza koza ndumba te normalement eza koza ndumba te et puis ko sala bolingo na mobali ba position belé ça dépend ya mobali donc ngala ndimi te ke mibali nyonso basenga ba position belé eza basi o na o bazana banda kuna bango mobali ne asala kana position moko izo dépend kana ye eza mobali so okuta na ye a message a bongo 5 positions 6 positions mais moi si il faut s'adapter ngalo baka moi si il faut s'adapter na goya mobali oyo lingi soki mobali liboso soit o zangane na vie na yo ando lingo zaka olala depuis tanda maika bozaka olala o ninga ta omona normal peut-être o kozwana sentiment na ye eza ba position musu donc il faut obanda ko s'adapter exactement que aux ndumba mais tant on que non ça va pour ça qui ndumba parce que tant ba que le capona ma deskuna ba position de zo kokana ye ya kotelema atie quoi qui de connaître o parce qu'on nini que ba poto lio mobali ah ce bébé tu vois cette position va pas et yé mo de moi si a ola se mbali ba position et ça non ma bête moni moto yo lingaka il faut au sepelisa ye même so ko ke libanda a raisonné que non na magi mo ba ka te parce que mibali ko tricher na bango encore ko ki ndokeza ko loka ato salie ndenge nini ato zo balusa ndenge nini soka lo bien mekalibanda a mekalibanda mais avantage à moi soit ça comme mbali bien attends mbali na mekalibanda tant on ça qu'on a raisonné ka ananda quoi. Oui, vous avez raison parce qu'on a eu capé d'aller sur mon bébé. Mami, bal quand on te fréquente à Bambal. Mais oui, tu seras là bango. En fait, moi si n'a kala et permettait ex naïe et permettait de tout balan tout ça nda kumoko. Maintenant moi si n'a nda pour nazala bien se tourner pour mettre na raison à ex. Donc pour na comme mbala moto si ça faut na raisonner ex na. Voilà ma belle. Donc ba maman donc c'est que je peux comprendre à ma femme mais ça que faut que pesa mobali biloko ali atonda. Voilà biloko na guna e. Faut que pesa mobali biloko na guna e, il faut que yeba ka ko satisfaire mobali na yo. Mobali a toujours na raison. Ato yo ki ke non ba moni mobali non na moi si quelque part. Tant au senga o biloko faut servir, il faut alia. Parce que moi yabi ba conseil ba pesa na mabala. Bato mabala ba yebi baloba elle biloko mbale ba pimela mbale te eza biloko ya kolia na musala mbetu ba pimela nyoso ka eza biloko olia to bengo ka biloko olia ya mbetu na mesa parce que bato bela comprendre na mo passe faut na bisa bon ke musala mbetu ba pimela mbali te ata désert asengi la muka servir repas wana lia eza droit na ye eza et surtout makambo wana eza pe parmi makambo zo misa trop mibali libanda trop makambo mbetu eza ambasi mususu mbala simbi ya za kaya olemba donc yeza aneka ya olemba yeza aneka ya olemba yeyo to naza bosoka ba swani kana mobali mitifa zo akanga makolo muibaza donc yeza kaso ba swani na mobali yalo baka mokane to swani na yo ye raison ka okanga makolo akomola na bakola ozoiba te tant yo zo kanga makolo wana yo kangi makolo tant zo kanga makolo 1 mois otina mbali no wapi tant o kanga makolo 2 semaines mobali faut aller à katondaka mobali so aller na 5 heures pesa ya lia mobali ko bima ako jema bima na ndako na za charger ma nyos na mukongo evandi egu masasi kana mduka bo azo tambola ka kuku raisonnement et si comme ça que no beta yo yeba non mobali vo bima o décharger mobali o vite o décharger masasi nyos no tikana na ndako mundu ne maka vide kabo et tirete bon na 4 heures aza posa na ngo pesi na 0 heure pesi
alinga mais donc attends le 4 fois dans la journée eza bilia na bango pesaka nga na conseil mariage ba pimi na mobali nzoto te donc ti mobali admise ta musu ba donc ba monter mibali ba baila rabasi yo mona mbele so banga na obana nga dia to vanda kaka mais yo mutu bazui temps ba honorer yo ba mbongo sa ba voyer ba ba rekete monta boye et comment na mbetu yo mavwanga na mbetu ayebelo papa simba boyo bwaki liboko te ya kitoko te ya kitoko te d'accord affaire comme des coquillettes biso ko j'étais Maggie tontine moi bana nga bituni nga Maggie un beau sexe babi musala malamu ya butu et comme ça moi c'est comme une femme joyeuse et tu as moi c'est comme souriante babi c'est oh c'est qui sakate ya toke oh mais yo tala eloko wana na ebisa yo esexekitika esengo na nda oyebi papa so azobi mana tongo bosali bien na papa même ye mona musala au mona penda yo mona ka directeur aye na musala na bato asusaka te ba bonjour donc makambo azoki na ndako mwasi patike na esengo aosa musala azoyemba yemba aogogola bana te aogogola bana te alami papa be bloka kitoko ntango ozobisa papa na kanda yango bato mosusu bakwelaka babere na mosala akweli bere ka dg mama longoli ye mosala kande euti wapi na nda parce que eloko moko ezalaka na motu ezalaka emati na cerveau ekiti ekomisa moto nerveux ekopesa moto komi kanda mama pe mwasi bakomi kanda yango monaka mpe basi oyo bakolakolana bakofela bamibali esenga mpe bazwa mwa mobali moko yango na baka na bandeko baza na bamana bango esi bakoli so omoni mama azwi mobali tika yazwa boso mbala mobe aza na mama bien mpo mama baza na posa banyetake mwa ndambo mpe peteke esengo ewumise na mokili c'est ça apesi kosala yango trop yango mona bato bato bakaki non o mobali ya papa wana alingi jeune fille wana aomele makila ye aza kosera geni non eza ke na jeune fille baosala trop kosala trop mobali aza kosergeni azozonga kaka jeune mwasi mpe ekimisana mpe bakalade papa mokolo alingi mwana mokie azobende makila te bazosala nde mingi omoni siko papa wa mokolo wana mwasi aza na ndako mpe akoli mso akosalasala trop te kotango oza mwana mokie baosalasala trop nde médecin alobaka fo osalasala trop ezala mpe bien mpona santé ekimisana mpe ba AVC esalaka mpenza bien maman bamokolo aloba abi bosiko se déjà maman comme déjà maman mokolo mobali naza mokolo mobali na okoka esu te yango etinda bon mpe bakelinga bajeune garçon te mission soki ekomaka mpe kindumba ya mabe parce que ntango papa azokoka su te bino mibale bootinaki bolenge boye tititititi papa azokoka susu te me misaka na moko wana te ezoko na bajeune fille baza na bali tata misanaka na moko boye mama olukani 2-3 te amesana nango kaka wana ebe ndima esi esili carrière esili yali carrière esili te na ndeni carrière esili papa asali trop carrière esili bozi pension bovandi nina oesila te akopeba nete oyingi kaka akufa ka likolo akufa na scène lokwa papa yemba kufela na scène te ezalaka na ntongo eza na age moko opimaka mama mpe esengaka mpe epema nango mama mpe eza motema kokita bamama baza na bango mwana na kozwa mwa mobali na ye moko po eloko wana esekisaka mwaka mwasi moto aza na kanda so basimbi omona moto akomoseka kaka oyo mwasi anaka yabe mobali mbongo te aosala bien mwasi ana ozosona mobali moto aosala bien parce que tu vas vendre, c'est ça. Voilà, merci Maggie Tokomi na suka. Vraiment. Message ya suka protocole na biso. En tout cas, ngai na loba mingi na bandeko na nga basi puis na andela sa mibali faut kosolaka. Kosoleleki nyonso. Moni na kosolola koyeba mwasi na yo. Bato mingi barataka basi na bango pona kozanga kosolola. Parce que soko sololi na mwasi, oyebi ke mwasi na nga alinga mingi kolia biloko eyoka na Mungu ate. Mobali nanga alingaka mi kolia biloko Mungu eyoka. Omoni bozana ba complication te bino mibali bozana satisfait. Ezate ke ozi mwasi moka ke no yo pona yo omi sepelisa. Sans se rendre compte na ba plaisir ya muninga yango be créer makambo ebele. Nesa toujours ba papa soko moni le zo marché te vendisa mwasi na yo
loba na ye soki oza ko envier lo moko mona kata mso mwasi ya camarade na yo asaka camarade na yo mais kapi ko expliquer mwasi non tanga na linga tant na vandi mwasi sala ngabo mwasi s'adapte toujours na o mobile na ye alengi même soka ko kango ta osala effort ako kango et surtout mingi to lo bakate satisfaire mobile na ye il faut olinga pe mutu na ndenga bosolo voilà tango olingi mobile nyonso ba nos appeler kaka malamu oui oui na esa ba mama basi bo pimela mibali ti tant nzamba salango asala ngo plus pour na ba papa omoni ya mibali ya mbele tambo omona nde basala ya mibali te etambola nango partout ya biso za ka te ma place moko donc cela veut dire vous à la cap fixe ato yoki mobala zo sa kindumba ndeni mama ya bana garder nzoto no soko chango kadena ato yoki bakangi mobali na yo na hotel na mwasi ata ye asengi bilia na ye pesa ye kopimelaka mobali biloko olia te kolalisa mobali nzala te oba o nzala ya 100 jours esa bilia ya mokolo moko keba bilia ya mokolo moko oliongo libanda akangami pe yo ndako ekomi na trouble et surtout ba faire le haut comme la banque qui ne va gambela yo za ka naturel parce que c'est mobile na okuela a meme le combat na ndako yo ko kana ko samba to ngama ngama olia moko mona ba désert pour samba pour no wela mobile na yo en tout cas to linga na kana mutema bomoko to linga pe trop to ko bimisa ba secret na biso libanda parce que mutu mususu otambola na eta mususu asepela tendenge yo bana donc yo okokende ko se plaindre pour na dossier mobile na intimité ka peso conseil malamu okoki ko sauvegarder libala na o peso ka conseil moka mabe pour na yo o perdre bokokana boko mabino so ba mbeya yango nga ba mobile so bali mwasi na soki apeki si entourage ngana linga vraiment bongo parce que entourage on est ko peut conduire na makambo ma bien en tout cas merci beaucoup na boka ma banga et obligé le quoi les arrêter le bena za ba to boa ka penza voilà na boa ki nani général à Brada comme à Londres bambote nangana Lili Mayamba motema ya évangéliste Emilto et pourquoi pas yemoko ambassadeur Mosinga na Suisse Benito Tokologie la française ba comme on les okimado bako bazwi lelo bazwi ka ba raté to ba comprendre ba bazwi lelo c'est parce que bato batinda ki pe ba kombo vena mutu ba ekimi bato batinda ki te donc ba reporter ko tinda donc to ba tinda pe tinda te bon mon ane Maggie bosan ba kombo kima OK merci beaucoup Maggie merci d'être là je dis un grand merci à l'équipe technique de Cool Media Télévision et à celui qui nous a donné l'espace d'être là. Réalité plus c'est ça voilà je vous aime beaucoup bazara vraiment gentil vraiment mingi basola bien merci à Rachel Chako on passe à Léa na pesibino mbote merci à José moi ça libala on va défendre quand je n'a pas ebaki azo bala na ya comprendre ngai akiman on va défendre makasi moi tena débat ça ko lobatia ça ka côté mo ba ebika mi ta bala na azo ni ngolo bate parce que so ba semi ba boke ba otala be boyinda quelque chose bambote belé merci beaucoup Yasmine bambote belé bambote belé na yo merci à toi Priscille ya tansa balobi moi c'est mon cousin mon boy il y a Niasco trop naturel une très jolie dame je te dis merci à Guy Daniel Lotessa le pasteur Babi vraiment papa na Maggie vraiment un gros bisou Nabino batunyo so balandara biso à continuer à s'abonner massivement partager nos émissions liker et à chaque fois quand tu t'abonnes sur notre chaîne n'oublie pas d'activer la cloche de notification merci vraiment. Je vous aime bisous bye